Oh Dieu d'enfer. Big One. Yeah. Félicitations. Beauté de Guinée. Galaxy Mambo. Toujours. Toujours. Bon, Big One. Impressionné ça n'est. Aux eaux cartonnées. C'est venu l'événement de l'équipe. L'équipe na niveau mongo. C'est pas congolais. Pour les années. Tokosenga na Nzambe. Il y a troisième vitesse. Il y a la vitesse non standard. On va dans la volant, ça le fait très jamolari. Moteur wana ezala ezwa mbule bele. Pour toi na nzela molaya. Donc papa boni nzamba pandela et puis après c'est sous Sigo Big One, moi secret mouké, secret nini nango parce que ba menoman congolais ba yebio bando banda arrivé na on empire ou changer ma bébélé de l'ovier calé à souté yozo continuer et puis respect na ba kulutu na yo ba président na yo ba papier texte na ba vieux dilo toujours ça bien mais la génération le tout monde va sera longo à respecter sur ba tout yo ezani ouais suka na yo te na bezana ba tunsusu so ba kabwani ba respecter so ba ndeko ba ya ba kulutu na bango te mais yo tout le temps ça respect na ba vieux na yo oso garder toujours pinch wanu alaki nango succès tout ba yebi valeur ya bénédiction nous so yebi valeur à bénédiction et là les bosses zali parce que bénédiction zali autant de sa vie là autant de sa bien il y a un bateau ba yebi yango nde ba ko sala so on a respect na bango ba na doute il y a relakisa yo ndenge okozala eloko secret na ngai ezali pene ezali oremercie Dieu ndenge apesaki eloko na yango esikoyo na tie du sérieux na respect wana na kati na amour na amona moni pembeni ya Galaxy Mambo moko ya ba-entrepreneur ya Congo alongwa Londres akoki kocartonne na Paris na poisson monene eza secret ni bozo préparer nini secret eza de tous les temps de tous les jours parce que tout ça sera makanisi depuis donc eza poto vraiment toyebi mutu oyo na mutu esoki esangani et puis tu auras la doute te ya conseil soki alobi nanga likambo liboso na otya doute te na otyango liboso en pratique songa na moni epesi na décortique yango epesi nga badonné mosusu lisusu ya bien nazonga mpa na ekoto développement lisusu c'est ça Galaxy Mambo secret nango eza nini parce que lelo cartonné Paris mobimbo simbi Paris eza nini secret nango eza nini secret nango ezaka mosala omoni chaque fois tosala bisala fosala création ntango osali création ekomi marque déposé na yo ozala te eloko wana ekotikala epuis baoyo bakotikala mpe bakobango donc secret ezaka moko mpo nde kobose mais sikoyo ndenge nini yo amwa na Londres oke na Paris ocartonné mais kote oyo ozosonge mpe te ke Galaxy Mambo mpe bapoisson wana mpe biso mpe bakote tolia yango oui yango mpenza eloko oyo soki nanga ezalaka bongo nabaka na interview moko boye na bandi na Paris na kosuka na Londres donc tozokanisa lobi nango tosala eloko na Londres sikoyo namoni yo pembeni ya chairman Boni Tongomo oyo amema bainitiative ebele na baword oyo apesi biso lelo ya Congolese mérite apport no ezani parce qu'il est trop critiqué ozobanga te kende baomona bino boye bato ya songisongi baya koboma camarade na bino bon nandimi te ke sens ye aza chairman aza businessman alors businessman ye surtout azala na posa ya support ouais par rapport wana critiqué malamu na vivre na ye comme ça
soki tokokwea tokwea ensemble soki mpe tokoke nayebi ke batexte oyo toza deja na kati ya lisanga batexte oyo ya vrai toa bato ya baboule otala soka na 2024 na biloko tokosala me nayebi ke esala tozalaki awa lokola banomine bato bazwi bamérite awa toye cadre kitoko me bato baregrete kolia vraiment eyaki bien te ese mbala nsima na place tolia biloko ya mindele ozoki koassure biso ke bapoisson na yo wana galaxie mambo tokolia yango mpe awa na baword na biso leto banozo oui donc yango mpe tolobelaki kuna na sens que africain alinga ole africain ouais africain ata de progresser ole blo abike donc next 20 ezali tokolia galaxie mambo service ya galaxie mambo nde ok donc baoyo na balia damaza galaxie mambo te bose préparera déjà boya kolia yango jour wana epuis mpa na biso ezali fo ya nde na nzala komelela nano te yaka baya libumu vide komsa omitondisa na kati wana ok big one nakomona award na yo okotia bamona make yo ozwi yango komebele baimpression no eza ndenge nini ntango ozomona vraiment ke na mboka na yo moko surtout na Londres baopesa baprix ya boye ozwa no baprix ebele mais prix oyo à Londres impression eza ndenge déjà ça sa considération c'est pas donné à tout le monde déjà ça c'est mon robot ça ne fait jamais le robot ça ne fait jamais et nous là que ça que mayebi on est sur la déjà considération il y a mérite et ils ont mérité pour eux toujours considérer oyeba que to considérer quand même ouais c'est ça sikoyo mo ya suka mpona bafane na yo bacongolais nyonso mpo namoni tosololaki na chairman awa alobi azoorganize event mo mpo na yo acélébre vie na yo carrière na yo soki ayebisaki yo te lere oyoki yango neti epa na nga esali yo ndeni oyokaki mwana moko ya congo osali tro na congo biso tu tosepela na yo biso koma bapaster mais toya bakinois omema makambo ebele na empire fort mais kobina bacri ochange makambo ebele sikoyo le baocélébre yo impression eza nini eza eloko moko eyebakisama na vi nanga ya kolakisa bolingo oyo oyo nga namonisaki na peuple congolais na mosala event wana ezala eza preuve d'amour ina ya considération nde na olobaka est ce que big one juna mombafu osimbakisi wana gwa ozala médecine médicament nasala to nazala na kisi sango eza travail soki oza nango nde moto ekamisa bato oza mati soki oza na kisi oza sikoyo na mosala monteke esala te mais soki oza na mosala yango nde bato babengango kisi sikoyo mpona bajeune lelo oyo baosala mosala na yo conseil nini okopesa bango oui ya question moko très capitale mpona bajeune ya lelo ezali surtout oyo baa batalentueux mosusu aforce et puis pomona afonça oyo koma forger ya mosala alors ezali amour ya mosala respect ya wana nde frekis conseil mpe oyo nakopesa po amour ya mosala na respect souvenir ozala nango ya pepe kale soki talobi na radio oye moto afasoni na marque dépose lelo aza te mwasi naza te oza na contact na bana na famille na ye na contact na adamu na contact na mami na contact na tonton na contact na fiston mais yo ondire ozalaka leki propre ya yaya londo yaya londo a grand frère aza wa psiko aza na ke siko grand frère na biso nde moto forme batala bagrand do bamaître donc ditutala nono grand frère boza famille moko na ditutala famille moko te mais
toujours formation Siramo. Ok. La 3Z. Ok. 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 Formateur à Bisso, grand frère. Adam Ekin. Araki, Bamanzeku, Nona Talaku. Donc, grand frère Manzeku, grand frère Nona Talaku, grand frère Bébé, et donc, grand frère Bidutala, Yaya Londa. Condamné, pauvre condamné. Maman. Biso tout le monde, est-ce que ma vie, on a dit moi. Okwaya pe na Nzambe. Makasi. Osambela. Nzambe noko monena. Joba. Ok. Message à Souka pour tous tenter lobby to sit 4 heures to solo litro le loza mukolo à 24 de décembre. Bon Noël veut mettre dans la fête ya Nzambe te amo. Tu tiens on va fête ya bana. Message nous en avons pour na batu tout ba Hollande à travers le monde na Noël à lelo. Joyeux Noël et nayebi ki Nzambe abate la biso ti tokota 2024. Kinya ezala mabota nyonso tu oyo bazolanda wana oyo bazolanda et puis lipamboli esopama na motu nyonso embulu eboya derrière nyonso tu oyo tosali tobongisa yango na 2024 et Congo epamboli. Merci président Fachi. Question Souka. Conseil au pesa na ba jeune frère na yo ba simbi musique congolaise lelo. Fali na Ferry. Conseil artistique pour bakoma wana déjà c'est bazana. Ezaka avec amour aussi. Pour conseil artistique bazana pour bakoma wana bazana eloko ya wana ba béni musique. Sikokara. Si on a le bien amour, on va te multiplier, on va perdre. Et pas aux alliés, tout pousse à la suite. Merci Léonard. Merci. Merci. En direct Chronicle London. Alors, yeah. Le 24 décembre 2023, London, T-Coin Hotel. It's a video, it's not a picture.